Non, quand tu libéré. Et bien, moi, tu as pas faire ma roca, tu libéré, on a tiré libéré, mon gars. Oui, pas moi, bolingo na ngana fere, bolingo ya sukate, bolingo na ngana fere, bolingo ya sukate. Ce qui, vous le baguette, Luanda, ils ont fait rigola. Mais, Batubazoloba, main noire, et la ni fait rigola, les Congo, si Nangola. Donc, Balobi, ils ont cliqué mon boum de Sangani, et l'ongo les concerts, il a fait rigola na Bahia. Cliqué mon banane, bakolo banganda, bakolo banganda, journaliste mo boye, ya bolo banganda. Mais nous on a ma musique ezala. Mais nous exact. Mais nous on est tangi faire. Dino bolobi faire hasard populaire na Angola. Mais aussi longtemps que on a la capacité à reconnaître na gouvernement parce que faire. Il y a pas le concert à faire. Non, pas le concert à reporter parce que Luanda. Luanda déjà fait rigola. Ça a fait rigola. À pas ouvrir un son, n'a pas ouvrir un son dans sala babilo ma casse Angola ba yamba qui après moi on a fait rigola quand ils disent des vérités. Là il a ça le message au thème on a lundi balabala. Bomoni faire la festival a vient tona ya ki wana. Les petits wana atanga mitike va ignorer vie na. A ignorer papa na. Politesse. Ya makasi. Politesse. Petite fille wana a respecter muta abimi ça faut respecter pour ignorer. Grâce na ende ba bayeba yo. Voilà comment faire à Memi Rumba niveau award. Hein? Et quoi c'est nini? À Memi Rumba niveau award. La Memi Rumba comme à internationaliser Rumba sans comme histoire l'instrument musuno a obeta pure Rumba. Frère Gola. Ouais. Avec ta pure Rumba. Pure Rumba. Ya solo o interpréter ngo pe na. Mais qui dynastie? Oh, ayi bozongi sa faire na mitema. Kata. Azongi sa faire na mitema. Ke ba kata na binote. Kata, oh, biso ba kata. Est-ce que faire rigola là? Ti borole. Ti borole la kata. Ça dit kata ya la. Kata, est-ce que limité? Ti borole. Oh, biso succès ya la. Yo ya les années lo bandi, on va dire ngo moi. Oui, bato bando tambola boy. Ba pululu. Ba vrai. Biso kata mobali la bakata. Non mais 20 000 places pena we. Et ba Gaulois pena ba toni koko. Belle message on a fait ça. Bon faire bangi poali. Non, faire bangi té, et ça contrat. Non, mais qu'on répond. Banga c'est trop bien, c'est faire à quoi banga. Batuni bazolo ba faire bangi pena bangi na ye. Faire à ça banga. Faire ça banga. Hein? À l'esprit non ya wenge banga te. Abanga te. Nada. En Angola awa ba Gaulois bozala pena remarquable était par rapport ya ba fan ba musicien mususu. Ces derniers temps au kaka neto moni bo bimimo ebele. Omoni ngondeni. Pona Luanda pena bozala raté. Ndenge ezalaka ba réunion nde tomonaka ba groupe mususu ba fan ba musicien mususu nde basanganaka bino pena tomonaka bino te deux personnes, deux personnes. Tout ça remarquable, c'est pas réunion. Ba fan faire rigola. Na Luanda. Les guerriers de faire rigola. Les Gaulois de faire de Luanda. C'est belé. Vrai de na Luanda bozala. Premièrement, ils ont fallu ne faire rigola bana musique ça fallu. Après tant fallait azaki na makelele kuna faire rigola da andote na TV atale na bavita imana. Wana azo non no e moko ye pas répétition pas we rabo habiter yo za danseuse moi yo yate. Donc il n'a pas vu la chose ya quartier data o ba ko mo manquer er nyonso. Ko pesa papa na respect parce que grâce na ye yo to mona ba kosa le ka bo sa la biso respect na ko follow mide parce que na wenge banga bazwa été parce que tant aya qui fait rigola ngolai musique il y a fait rigoler les a comparé non premièrement na bangote. Donc ils a kosa les preuve que voilà. Aza emete on te dit des vérités hein. Aza emete lo bomie minene. Je lui fais rigoler minene ya ye komi mike te ya mi hein. Ba des autres salis. Nande bi des petites filles na fonctionnaire ya rolonga na tonte. Pour déloger. Ay manje ba déloger. Ya mitu ana tonte. Voilà mitu na actualité. Fais rigoler les padres. Les padres. On a benata mo. Donc il y aura mo tata ki mutia ma bébé na actualité c'est fait. Merci beaucoup, amis fidèles internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'en ce moment, vous êtes tellement nombreux. Il y aura l'émission Nabino, Bolinga Kamengi. Donc, on est sur www.idéologie TV, David Ewembe, Masolo, Yabalabala, comme d'hab, Nena Prometa Kebino. L'actualité nous oblige, il y a Kobeta les solos, il y a Ferregola, Jésus des nuances. Donc, Ferregola, et Sengaki a presté na Luanda, précisément na Bahia.
Donc, moi, mbilinga, moi, désordre, moi, ma belé, ba concert, ane, beta, ma sous-souté, na bahia, et loin na bahia, et sengi fait rigola, abeta, na shkokero. Donc, moi, ma belé. Tellement, David, wembe, na lingaka, loba, te. Donc, na sali par tous les moyens, na loka, bagauloise, oyo, bazalaka, na Luanda, tosola na bango baleka na masolo balaba baloba qu'est-ce qui se passe nini esalami po concert à faire rigola ezala soit annulé soit reporté donc lelo na plateau balabala toza bongo na Karine Kibilo Karine Boa tarde. Ça Boa va? tarde na patron sur Hollande biso. Ya ça va bien. J'ai fait grâce. Normi makambo ezanga suka. Gauloise. Boa tarde. Boa tarde. Bonne santé. Ouais, ça va. Place oyo mpenza komonaka bato baliaka bapeshe ya minene donc restaurant oyo eyambi masolo ya balabala lelo plaka da banda eza kaka na mardi référence nango pasadera ya tag donc na roi 14 wana ekaboli na roi 16 baboko kotaka awa ekosala bien bagauloise poni basango ya Ferregola Jesdenia Ferregola nzambe na bango aza bien santé eza kitoko parce que nzambe na bango nyonso moyembi ya monene na minute actualité biso kaka ezwi mpena temps ebele mpe tokotika yango te eza na maboko na biso aza santé na ye eza bien papa hervé ourion parce que Ferregola de partout santé ne mpena aza kitoko kano makasi depuis festigola stade azalaka toujours kitoko festigola esimba te oza sire wana nde bata balabala balobala festigola esimba te me nayoka mawa parce que ochange déjà place na événement ekosalaka ebouleverse eloko mo quelconque biso toyebeke festival ezalaki na tata Raphaël bataxaki $5 à la veille bakomisi billet $10 ote okende nango boye gouvernement azotelemela par rapport à barassemblement nde bamort ezalaki na concert ya Mike Kalambay nde gouvernement direct alongola yango atia yango place moko boye koza confortable nde batiaka yango na palais du peuple festival na palais du peuple mais à la veille bagolo baye baboko kota bagolwa billet $10 basoldat batie na babarrière bokota te golo mabonse $5 yo matia yango $10 à la veille il faut baka ke muta oni elo a fait réguler so komi bongo il faut bien et matin mais spécial qui bien tege yo ne matin c'est moi ala ka comme a préparé que o ya boye et simba te donc no moni ke ba golo ba kitaki petit gola papa hervé na ko aya amati si prix to kota te boye ne faire ye mo to te moral ça rappelle ça comme modo c'est ko les simba te to za boye ozalaki nde bongo yo moto esalamaki oui yango esalamaki ah bon kasi sikoyo babiloko wana mingi ezalaka pa fere fois nini parce que c'est l'idée de Dieu Ferregola komoni no boye tema omoni kombo elandaka Jésus Christ bamenasaka ye mingi oyebi yango oyebi ke Jésus bamenasaka tema aza mwana nzambe me makambo wana eyela ye à part Ferregola oyelana ye oyelaka nzambe eza nzambe aza Jésus. Merci beaucoup à toi, Fiston Mukendabe d'Achudangola. Kota Masola Balabala. Et Kosala bien, Zikila Kuputo, Fakumputo, Kapuizako, Angela, na Portland, na Men. Donc, ye Akoyakate, Akosalara, na Angela, Kota Masola Balabala, tout ce la mingi, na Masola Balabala, na présence, na fait à la confirmer. Zikila Kuputo, Fakumputo, Angela. Donc ebola mweleke belé na masolo balabala bagolwa na ministre oyo Ferregola esengaki aya kobeta na Angola yango nde penda eza problème oyo batutu bazolobela yango tozana bino mibale na plateau balabala qu'est-ce qui s'est passé pour Ferregola tomona bobimisi affiche bolobi concert eza annulé to eza reporté Ferregola en beta susu les 28 sautés. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, merci. Nako répondre après Naomi à cause de Maloba. Concert ya Bahia où tu sais la publicité mokili moni papa va moni eza annulé eza reporté. Et là on y esali que concert et bécaté. Tozaki na réunion à samedi na productrice oyo a koki Ferregola parce que pour koka Ferregola faisait la Angela Ford Mujope producteur aza bien organisé mais tout est bien. Ferregola concert et ça les bêta te poani parce que activité mo boza à les 14
parce que on a beaucoup de choses pour moi. Et ça dit que ils ont les 14, faire rigolo avec les 28. Dans la rara, faire rigolo avec les 28. Et on a reporté, bon, puis ça se date semaine pour. Non, mais tous un peu moins réaliste. Faire rigolo à Bimisi affiche. Producteur à Bimisi affiche. Après, Eko Makewi, balongoli concert à faire pour batumoro barobeta avant faire. On dit que badlo qui t'a fait en gros. La question, faire rigolo à Bimisi affiche. Le producteur en a Bimisi affiche, Amazon produit faire à robeta le 28 na Bahia de Luanda. Pour ça qui descend, non? Si Bahia, tout le monde a trouvé ma image. Gouvernement est pour le conseil la ville et Robert à Lissoussou. Et ça m'a dit le gouvernement n'est à Awa. Donc concert à faire rigolo à sauver Longwe. Et Longwe, ça pour le gouvernement. Avec la cité du concert Rebeta. Exactement, le lobby qui fait rigolo dans un manque d'organisation. Non, il y a un manque d'organisation. Alors, les producteurs annoncé Bisso ba fan parce que Bisso ça qui descend dans la scène. Par exemple, Bibi s'affiche ba moi je choqué. Non, on doit être quand même des réalistes et faire un mission qui était des Bisso ba fan to monyango. Premièrement, propagande, publicité, et ça dans le lent. Ce qui est fan de télémarketing, bateau, il y a une équipe, il y a la publicité, il y a bazar, bateau, mon robot, il y a filtré, il y a carte. Il y a de moni clair, exact. Mais filtré, il y a carte. On doit annuler. Parce que on doit reporter. Concert à faire rigolo organisateur. Ouais. Infiltré badaki na carte. Ajouter infiltré ba tieye. La carte il y a publicité. C'est un bon warrior. Aza mutu a finga faire. Jamais ngai ni la finga la fali ba kozwa nga ba tanga na ba tanga te ba boy. Mais comment rose la biso petit mo baza warrior. O tia les devant makambo ba bolo. Bon pendant ba ta obli botina makambo ba bolo po le karma existe. Et to finga na Facebook, lorsque on a changé position, on ça doit pour patama. Mais la zana nga mutu intel wana bana. Et peut-être juger bon oyo à cause de la carte na biso. Tu pas ça peut concert échoué. À cause à jamais agent marketeur ya liboso ça publicité ni yosa. Ayebi neti nini comme publicité. Les gens qui évoluent dans les Facebook, des petits garçons, ça la ba chomo amikie, au mo tché de devant makambo. Non. Faire ça à niveau en atin. Dès toi ni to bi que concert le bita te ba reporter. Izaki na bayi ya botona chikoke ou de repente biso do yebite. Fan Doria, auditrice ma production ça c'est concert. Maintenant on donne ça concert. Ça ma fan, tu vois ma fan na bogo. Comment les producteurs qui hasard obligé à pourtant la carte de Naomi, laisse que deux le débit producteur productrice na biso azala qui ayeba kité. Akasa ki ke batwana ba bongisa ba show, ba ngona ba ko memba biso titre tandis que à côté na biso ba golwa te. Quand anga kota la concert ya bayi ya o ba reporter, na mono bien parce que biso moko ba golwa, ozon na maboko. Dès nommé autour le ba OK. Ba fanatique ils ont des biso ainsi que ma ba faire rigolo za na Congo pour ils ala bien pour biso ba fanatique na mondi to yebo to le ba mama le to le ba ki za reporter to pe sa message oh tant ba pe sa biso jour na mo pe to ya lo ba ki jour à faire rigolo parce que de le début zaki ngana et to le kana baïa ça encore à mon mais problème est que na katote mais problème est que image à faire rigolo ezo beba comme si faire rigolo to message déjà soka bimisi na affiche alongola nango soki tobimisi na non affiche belé fait kabimisa à part festival la faire rigola na affiche festival la faire alongola nango non affiche belé basala belé au faire kabimisa alongola ngo petit double déjà ça la date moko l'autre là conseil ka obeta stade de Martyrs obeta on te on ezaki base on a capacité sur obeta concert parce que déjà toujours boom les banques na capacité te donc on a le bango muto oyo yebi wana fanjo ana capacité sur obeta concert mon boutique na salle parce que wana Luanda bolobaka oye je peux mais là kae ba bloko ba l'église le 11 aloba na stade wana ezaki nango kosa les cas parce que Papa Hervé a fait un concert il y a le 2, le 3, le 4 bon on a qui réclamé un artiste qui date nos fanatiques de la musique les 12 les 10 les 11 après il y a les qui le bala ba fanatique ça comme les cas et puis sont des qui à solo moni fatigue la tête to moni process ya balobate la qui comme ça les cas il y a beaucoup mukolo ya martyr aloba ki ma mona te voilà asini contrat non mi makambo ezanga suka mais suki ozoloba bongo pona Chikokero batu mususu baza bazoloba ke fere aboko beta Chikokero po azobanga fali abetaki na Chikokero na o mapasa do lo ya beta Chikokero fo fere ka beta Chikokero
kaka bato ba malanda ngombe biso na pesa so baye to kolongola programme baye ko to landa nde ba message koloba ya babi bobangi shikokero faire ko banga shikokero elo loka shikokero lo mo mpied po ebimi ke wi faire nem taboko beta na shikokero faire ko beta shikokero te elo lo ngana longola disconcordance simba te elo lo ngana shikokero disconcordance ba fani na confusion ba beka bayi ya ngola esali ke biso ni ba fani to boyango elo na loba na longola ngona ni tu ya ba ba ke ba malanda ngolo ba bete ki shikokero to zonga mo mke na wenge bolongo l'équivoque or loba ke faire rigola ba za ba za tendance ya nini bango na fali bolongo parce que faire rigola ni niveau na te lorsque tout ça là ba wera son na ba jibe piano bon non mona te wera beti Bercy wera son na beti PF jibe piano pas beti Bercy comment bino loba ki alandi mutu c'est que musique bino bo ça les ya coterie ya mabe ya ba mike musique ezala Bercy ou jibe beti Bercy ou wera beti Bercy ko fa beti Bercy to mona fikine to mona ka fara comment bino bo ça équivoque loba ki ye pas landi ça sale eza ça comme producteur abimisi mbongo na ye ezaka mpo na yo te tolobaka vérité ebele ba warrior baozanga baargument baya koloba buso batanga kolobaki akimi shikokiro akima shikokiro par rapport à ni entre temps baya eza monene koleka shikokiro oyebi yango baya offre aza eza na espace ya 50 000 places bango baloba elobi producteur alobi eleki nakamwaki bobo shikokiro abi te shikokiro te biso toyebeka bayera lobi abi biso fera ondima ngo poni parce que tosali publicité ya baya est-ce que le local a choqué faire un bout on a mon bondo tout ça on a ba bipe na Luanda bozala kate boko ton sa choqué o 20 000 places pena we te ba golwa pena ba ton ki choqué message on a fait ça bon faire bangi quoi non faire bangi té et ça contrat non mais ko répondre banga c'est trop bien c'est faire ko banga ba tuni ba zolo ba faire bangi pena bangi na ye faire ça banga faire ça banga hein esprit non ya wenge wenge ba ke abanga te nada ana bagolwa na ye ana bagolwa na ana bagadator David na minute on est toza boye actualité nyonso eza faire ebola partout aza musique aza na population babiso toza boye toza mobondo ya makasi talaka producteur abengisi biso tokaza abengisi 20 personnes mais bato baye 100 tokamwe babibiso oza mposa concert ka ya bahia batondi papa tika kolonde eza ya faire ebola oza bevenema monene ana Luanda Londe eza ya faire Luanda Londe eza ya faire ebola eza ya faire ebola apa wera son basala babiloko makasi Angola bayambaki après mwana na faire ebola qu'on te dise de vérité ngai nasala message otema na lembi balabala Luanda ya faire ebola mpona bango babengaki faire egola bango baba soki Luanda yaki ya faire te comment bapure angolais po bato bakalisaka kinga ndinda akanga bapure angolais ebilingala te mayoka regard politique na biso ayebi lingala ta chou ndenge adécouvrir ke eza arumbiste moko boye abeta musique na Congo awabeta na pourquoi bazwi l'autre là parce qu'il a compris maintenant que actualité c'est faire ebola na minute c'est faire qui cartonne na nyonso miselanga mise aso cartonne na faire ebola o paza ba fanatique ebele bata baba tolo ba vérité moni ebele bayaka na émission bayaka kosa tolo baka vérité neti biso tokoloba lokuta pe neti nga nalinga équipe epola te so na bino artiste moko baza sina olande te faire ebola na makambo na musique aza na population faire ebola so alobe lokobi tondo ozela kaka moni bapesi bareporte boye jour bapesa date ebola olobi mona population angola eza monene ebele bazobenga nga na omina yebisa yo soki ozoloba ke Luanda eza ya faire ebola mais bato bazoloba main noire elandi faire ebola de Congo ti na Angola donc balobi eza clique moko boye moto esangani elongoli concert ya faire ebola na bahia kikango banani bakolo banganda bakozala basangana bakolo banganda na journaliste moko boye ya baloba mais noir na mama musique ezalaka te babi main noire nde ekangi faire bino bolobi faire aza populaire na Angola mais aussi longtemps que nani na capacité ya kokende kokota na gouvernement parce que faire ke balongoli concert ya faire non balongoli te bareporter parce que bareporter kopwani mpo bamoni ke faire aza fort te efera na bato te na Luanda wana azoloba makambo oyo toyoki na balabala zela ok merci ndenge olobi boye naomi na expliqué non moi na Luanda awa biso bafanatique ya faire ebola tosombaka bakolo tosombaka topesaka bambongo na babeki biso non bafanatique sa mutu na nsima mais awa eza na bapapa banganda na bajournaliste moko ya na olobe ebele parce que naza na lendi balabala bayaka kopesa bacorruption na badj po babetaka nano premièrement mpo badj babeta musique na bango en plus baluka baréunion moko boye bokolela titi bokolela odépasse trop mais bozaka na se
biso tozaka na sponsor te to na mutu moko te ke exemple akosala organisation moko boya futaka mbongo banda to banda biso mo bagolwa so likama pa perdre tout chaque mutu ebi que participer na ba barbecue na biso eza moni bango eza nini ba mawelisa asala ndenya pesi mbongo na eboye po balobela kaka mutu mais batama mawelisa ozoloba na balongoli concert na biso baza na temps wana te yosala moi te batanganda o ba wangila bango ne bakisa biso bana pema de banganda ba wangila non makapu ya concert oyo concert eza te le 26 moi te ba reporter examen osala examen lundi mais to reporter en suite tant sous ba ezangi des histoires eza reportage na bon français non exista te siko pourquoi pas reporter balongola nini na mutu no menwa eza te de batanganda basanga balongoli menwa bazana na capacité ya pouvoir Angélique Fon Voilà ça ngolé. Asa ngolé bano nde ninga. Ngolé makoki te balongoli. Concert ebeta ma les 28 affiche là sous tête, affiche là sous. C'est vrai to côté on va pas à l'aise, non ça message pas et pas bato baza pour ça yoka musique parce que bango moko pe ba wangi ba na pour ça yoka musique. Musique e umeli Luanda musique ezali susu te vi bane bananga na ya soki 200 on okende musique ya malamu ebeta ma te ba kari olobi makamni pona ba ya ba senga na ba nini. Basomba babie po bakota baoka musique bana posa faire rigola foto longolelo ko 16 mois temps ebele soko to beta basona musique ya solo parce que bango mo ba ebi ke musique na dans les années faire rigola yo sa musique ça c'est Angélique Fon faire rigola alors donc sa musique na bana na bien et ça na ngola ba style à kudu soko na Congo to na rumba faire azan représentant légal ya rumba na Kini RDC partout donc quand on parle de la rumba on va faire rigola maintenant un angolais ayebi lingala te apesi un rumbiste tant que bao bala style à kuduru rumbiste aya obeta a voilà comment faire amemi rumba à niveau world hein amemi rumba à niveau world amemi rumba comme à internationaliser rumba sans comme histoire ba instrument musuno obeta pure rumba frère gola ouais abeta pure rumba ya solo o interpréter ngo pe na qui dynastie oki ba meleli na dynastie eza dynastie ko yoki te parce que zo yoka ma déjà ozoka ngo te oh ya faire rigola il faut te protéger ata biso ne toza faut te protéger na ba wangi il faut ba protéger parce que et ba protéger faire parce que avenir à malamu ezali to zika na musicien moko o aza descendant ba descendant eza faire rigola il faut te battre là parce que so to bito to négliger mutu ko faire rigola na ba gunyon so artiste o abetaka live lokola o ko disque omoni na Luanda bazena posa oyoka esu musique yo nani yo na journaliste osila kala basuna kombo tolobaki fera oya ta oya faire incarner bana ba journaliste pe ba journaliste angola balobaki déjà bakangi na bango fera ya te loko te ba sona ba groupe bino bo sa journaliste vie Willy Ndeke la tangi kombo na vie na respectara yo na me respectara yo vie Willy mais tika babiloko wana place olandaka wana tomona eloko te na peso message tika kopesa barapa te noloba na ye atie na ngai na respectaka ye fere ya camarade no te na minute ofere ali kolo oyebi yango vie na wawili tika opesa batémoignage mabe fere gola likolo bato nyonso na minute oyo ya miziki na minute artiste aza aimé pa bafanatique abimi premier mais pourquoi pas efande mais premier te vous respectez faire rigoler petite fille wana mutu ça ko ma première azali maintenant voilà faire na Europe ayebani te ba o basomba biye ba banane omoni masolo oyo faut tolobaka vérité faire aza Jésus de nuance to bolobaka omo rambo faut tolobaka vérité David quand to sa conscience te bino boyaka boyaka kosa makasi tout masolo mona minute arotia date te ba oya esuboya te bango mo pe ba wangile ba comprendre que à te protéger faire rigoler c'est un peu mais fait beaucoup comprendre que ba wangila babi que faut te protéger faut pas comprendre que faire bayo suis ba warrior babi il fallait beta na sona ba mina ngai to na bango tout droit parce que babi ko kosele ki makasa Karim to moni bolongo li sou data na ndeni moni nde to pesa ma message na balabala na lundi balabala les secrétaire maman ndati bon pesa jour oyo ka musique o somba bien pas na biso la Judith faire asala likambo na temps faire asala likambo te ke neti petite fille asala likambo mokile mona na précipitation asala likambo etika na ba œuvre te mais quand faire asala eloko etika laka
Faire ça à l'ikampona ba fante. Faire ça ni yotikala. Comment ça des martyrs de événement historique. Oh, etikala. Pour ça qu'on a taoué pour un moment opportun. Faire ça la sentiment. L'accent stade à là. Et les cap. La concerne avant les cap. Non, bandira kuna bandira na 2020 bima ko. Faire ça à l'ikampona. Otikala ba Ève. L'Ève doit parler à ma place. Faire où il a sauté les devants pour que tout le monde a fait kinga za danser les mtaza abanda ba reine do banda ba nité. Faire na ngoma na et voilà maintenant ta faire. Non mais ndenge peka ba balobaga mutali buso za la kaka. Fallait azo beta. Faire wala na sima. Eh wala na sima te sima te. Ça bien quoi? Ma beta te. Ba Gauloise s'il vous plaît. Mais akeba ba ya pardon, s'il vous plaît. Tout d'abord réaliste. Elle aura des faits rigola. Soka beti na baïnya. Angaza mutali boso abeta na baïnya. C'est pas ça? C'est ça. Soki fali ayaka ko beta na sima. Tunga to bainga ba lo baga oui. Non, ni premièrement, ezana fali ne fait rigola bana musique boso fali. Pourquoi tant fali azaki na makelele kuna fait rigola da andote na TV atale na babita imana. Wana azo non wa e moko ye pas répétition pas oui rabo habité yo za danseuse moi yo ya te. Dagi na pas vu la biso ya quartier da o ba ko mo manquer air nyonso. Ko pesa papa na respect parce que grâce na ye yo to mona ba kosa le ka bo sa la biso respect na ko folomide parce que na wenge banga bazwa été parce que tant aya qui fait rigola longola musique il y a fait rigoler les a comparé non premièrement bangoté donc ils a posé des preuves que baba tout le monde a une live petit et un artiste beaucoup comprendre pas faire wana et c'est papa et cette époque on a un robot à Maliboso on a lundi et non normal les a raté que toi où elle est là est-ce que ça le one ça na ma pour na mutu nyonso neti exemple so ba ye beti exemple ya yo beta ils ont un problème plus au monde un problème et c'est normal ba on dit ba ko welisa ozana na Congo ti ba beta fara est-ce que ya ko beta fara les JB pe ba beta na kofi fara na faire ça monter Hein? Ça monter ko kate fara kofi na faire rigola na fadia ki mabo ya Fallait qui m'a fara. bien kana lwana to tie biso to beta baya ya na shukiro linga kutu te même de banga banga babe banga ko embeza ti banga faire rigola la ndanga falon siko ye petite fille wana fali ndenga zana ka bando wemba faire da bande fali la nda faire au moins biso na ana lundi baba on parle que de musique mais il y a des batumsu bayaka biso to parler de musique bando lo bambo bagundo citoyen mutu moni biso to beti masolo ya comparaison ya musique mais bon ba ko citoyen batay bisabino boyebi olobate biso to ebo loba makasi neti ngamuli mambo boloba wana ngana ebo loba ngope na bien na banga ka fani na ebo loba ngo makasi desi ke bo beta masolo musique faire rigola lekibino bo pufenga moko ya loba suna ba bala no yela ya hotel to somba disque do mo na Paris na snap ça ki boy to so ba ba somba kaka tala moi na ba génération on a voix normal te ka so bolingi corruption neti pe a on a loi na corruption tina ba DJ bozonga to zonga na musique ko imposer ba to la service to be ka danser mais aza danser eza danger ba ko luka yembo histoire hier alubani ba tient na place oyo eza place na été bomoni faire la festival te vient tona ya ki wana les petits wana atanga mitike va ignorer vie na a ignorer papa na politesse ya makasi impolitesse petite fille wana otebi a respecter mutu abimisa faut respecter ko ignorer grâce na yende ba yeba yo omoni respect moni antoni na on te faire afite biso kuna respect jamais faire abi non so ete basolo ba respect to cha faire pour yo ye wana matanga kara wacha mwamba conseil raté na minute sokoto zelani na minute otoze la date eza semaine ko ba pesa biso papa maman na biso la productrice yeni takoki faire rigola Angélique fona pesa biso date kalate to sala ba promotion to pesi date faire pas le bel parce que papa so le bika to ya mobondo parce que délégation zo ta Congo zo ya awa ebele zo ya awa na so ba so zela concert o lokal parce que na deji manga bi Karim bulo banonde nga bi to ça pas pesa corps ndenge ba ngati la so po mutu mo wandoki a dirige biso to boy na biso affiche no basaki ya mabe biso moto zi makamba bo so ba pesi date bon mona ba bilonga biso na ba sesa ba fiche parce que to lo bila papa Hervé c'est un peu ça programme eza bongo pe en plus osomba ba billet pour to beta double nini yu arena to sala ngo pena to ba billet tekama po ba tia biso to somba parce que to ya ngana mi to ya
ça l'année prochaine to ya on a to bombi secret pour le vérité. Normi, to sali constant moko na masola balabala. Souvent ba Gaulois vous avez remarquable été dans Luanda par rapport à par rapport à fan mususu. En Angola awa ba Gaulois vous avez remarquable été par rapport à fan ba musicien mususu. Ces derniers temps au kaka neto moni bo bimimo ebele. Omoni ngondeni pona Luanda pena vous avez raté. Ndenge ezalaka ba réunion nde tomonaka ba groupe mususu ba fan ya ba musicien mususu nde basanganaka bino pena tomonaka bino te deux personnes deux personnes remarquable belé ba fan ya Ferregola belé na Luanda les guerriers de Ferregola les Gaulois de Luanda c'est belé les vrais de na Luanda bozalaka partout to bomona ndeka po boyoki ke Ferra zoya mais tout le monde a ça la barbecue fait rigolo avec ta barbecue ça barbecue ça va c'est seul fan oyo ba bisa ba mbongo na bango ba sali barbecue ça encore à mutu sponsor za la té ma Julie la donne ça la barbecue ya et puis que na biso ba gola to sponsoriser on peut ça ba mbongo na biso kota penza mais bango ba ya boya mutu mo baza wana pas sponsoriser bango est-ce que biso za Ferregola nyonso ya ele kaka na mbongo na biso ba sponsoriser c'est la ndako biso ya sponsor ndako tamusu bola lizala yo sponsoriser ka artiste o sa manga bongo kile mo emona fan dem ta somba artiste nga artiste nga ti eloko ne na marché na kina sombi pona visibilité tu vois mutu mo ya somba alors les autres c'est que corruption non so no disque d'or nyonso Voilà, na kena sombi basi yango basomba ka basede mo bozo disque d'or moko boye mapapa. Mais yango pe ba l'équipe on est belé. Non, somba. C'est boza pena remarquable été na Luanda. Ba Gaulois ba remarquable. Yo ba ne baza. Natanga Congo. Tanga. Hein? Hein? Wenge na mona ulonda mo meza. De natanga Congo ba fano baza remarquable. Tanga Congo to pesa. Ba spectacle baza remarquable. Ouais, wana biso, ça va. Wana biso, loba kende. Batabina filé baza remarquable. Ah, bina filé azaki remarquable. Bina filé parce que ton femme ramon tu fait rigoler moi bina filé. Parce que vous ko pas ba spiritas atabina filé. Que la kati na pour la boye. C'est un autre temps ba Gaulois baza remarquable été. Ba warrior baza remarquable makasi na mboka. Est-ce que c'est exemple à l'obi pe vérité dit que ba pesa rambo mo ba kotisi bango pa mutu mo boye lobi on Naomi pana oliaki baza na sponsor mo boye sponsor mo ba tema po a aluka monisa bango bino nde ba Gaulois boza na sponsor te na ba réunion na bino pour cela que moi na kate c'est pour cela boza remarquable et puis mutu asala mamamine ya bomba et puis so za ko s'exposer ba olando na se ba na eloko mutu aka na eloko bomba pour ça s'exposer mais beaucoup ça nga mabeti te me ba réunion pe sera bien so mona ba fan ya famille ba fan ya fête ya puis mo za ya makasi ba yo za représenter ba beta ndeni aka basi oyebi ntango olobi makambo ashikokiro oyebi ke banaye baboya yo na liboso biso na bafani ofera na bafani tiko bafani baboya baza banaye fera na fera yoko bafani ko baza invisible non c'est qu'il y a des fans il y a des Gaulois posé belé partout kana lo ba posé belé pas ça fait belé waka mobondo ya made bisa yo concert o ba banya ba bela le 28 mai pour changer date vous ira date ya ozo ngo ba botango wapi je to lo batte to ba biso bomba nyonso ya to ba menoa menoa la ni fait na oza gouvernement bien moi to kota to zaba to ba ngole o ba non de yo no dépasser no pesa ki na gouvernement au banano ndeni bablo na sala ba 300 000 avec 6 mois batmo boye bolia ba be kita mu roi elo mo pesa soni mo boye mo uta mungala ba mukuse bo petit fallait faire elo mo boye yo bozu bato bengi ici vous blaguez avec la musique musique bon il faut laisser la musique yo ba il faut musique laisser yo comme laisser la musique voilà aza emete on te dit de vérité aza emete lo bomie minene de lui faire rigoler minene ya ye komi mike ateyami ba des autres salissent nande bino yebi des petites filles na fonctionnaire ya ko longa na to déloger ay manje ba déloger ya mitu ana tete voilà mitu na actualité Ferregola le padre
On a benata mo. Donc il y aura un tata qui monte à ma bête. Dans la choisi c'est vrai. Tout bara depuis tout bomba pété depuis stade de martyr jusqu'à présent. Bakanga faire na kachu la prison, ba profiter biso ba gloire de vendre mawa. Même ko faire abima ka non c'est stade. Même yo faire rater matala bi non. Tu le lot akana ba. Toujours au top. Oui, la vérité. Toujours au top. La vérité. Alors, les langues disent de vérité. La vie. La vérité. Les choses à vrai. Musique va somba. Musique il faut les sayo. Ils attendent yo mon artiste au somba bref que tu n'as rien. Azan est l'autre côté. Na boye. Musique. Ah, on laisse la musique. Voir malonga exact. Merci. Ok, merci. Conseil à faire rigola au Sengeza na Luanda. Ne vous reportant au bout. Et vous allez kaka na moi na ne oyo to ego en 2025. Non, quand année oyo mais mois prochain 2025 il y a date au bando so ba bat le 26 avril il y aura rien il y a date au biso ba o mo kili mo mebi o ba no sorti ba bola ka te mo kili mo bimba ba fanatique ya Koffi Olomide ya Fabregas ya batu nyonso ya masa na patrouille de camp parce que ba aza ba fanatique ebele te masa na ba mbote parce que ça ye ba ozela na ba fanatique ya ye moko nazala ba warrior attends ba comme nous ba ozela na pesa somba ya mobi ba somba biye ba to somba to yoka musique to yoka disu donc conseil à faire rigola ezana ngoka na ne et non ezana oyo mois prochain parce que moi il faut les cas moi exact le 28 ba reportant oza pona octobre wana to ozela pena date so ba date non ya peso to ya pe a su to lo bila que ba goloa toza toujours eni ba goloa Luanda faire rigola azamo yebi monene o mokili ba faut to protéger message ya mwana bagolo sibozela pena date ezoya sila kanga munoko date ezoya au moins les pas de la production salaire en fait à la place où 500 000 personnes pour les avoir vraiment hyperbole exagération donc vous avez pena qui mais bon benga ba reporter oui on va reporter au menoir ekoti na mena na musique o mena na mboka ba jamais partout dans le monde parce que vous allez le bagolo utafu ici boye vous la date officielle to annoncer Isa aunga pesa nga ba polo mo boya do la tsabiso to zela merci Karine Kibilu la star la gauloise merci na ba ono so balinga Karine Kibilu a ande masola solo a panda so leki na masola ba lo vérité te bon pe ba ka lo ba vérité beaucoup ça raté parce que tout ça la promotion ya ba musicien pour la vérité beaucoup ça raté koko c'est l'équilibre na profiter na pesa mbote na ngai na mi fois propre jikondili chancel ebilele ve na ngai mutalego azate chancel ebilele le mutalego na bilamba azate vie ma gros coton na yo ve na ngai chancel ebilele ya papi mayeto de Bruxelles Olga Mbambi motema ya Marco Sungu bambote na yo merci encore les jeunes Lyon Mavemba ve na ngai les jeunes Lyon Mavemba bambote na yo merci na Julie de la Donna Base le guerrier de Ferregola merci encore na ve na ngai Koko Seluko Central États-Unis Ndima aïe bambote na yo merci encore na Dadi Kikula Central bambote na yo Dadi Kikula Central place aux na Kenya bon séjour na Congo des années mabele mame merci encore dans les 5 contacts de Karine Kibilu la star Pablo Kini aïe les PDG Pablo Kini bambote na yo Pablo Kini les grands déclarants talara mutamemi amemina bambwa na poto bambote na yo ve na ngai merci na nyonso ve na ngai Pablo Kini merci na ba ono so balingaka Karine Kibilu ba bolingaka te je vous aime beaucoup ya papi mayeto de Bruxelles aïe dika solo wana poto aibe olata ambote na yo merci na yo pe pour l'opportunité ou eza 3e fois na le canal lundi balabala pena on te dit de vérité ozaka na yo pour mutu te pour na biso nyonso a warrior bo lo ba vérité na biki bona soutien faire rigola bozela boka musique ya solo aïe bozongisa faire na mitema kata azongisa faire na mitema ba kata na bino te kata biso ba kata est-ce que faire rigola rola na ti borole la kata est-ce que limité ti borole o biso succès ya la yo ya les années lo ba ndiwa ba gizingo wa we ba to ba notambola ba pululu ba ba biso kata mobali la ba kata non mais oui moi le ba tu so ba Hollanda yo en tout cas bagola so ça na paniquer là tu es déjà pour ça kimia ouais ça na kaka nunu to reporter en pena
date kalate semaine koto wana c'est le chat officiel la profiter la paix ça d'arrêt nous pour l'homme le plus beau de la planète donc gros bisous à bouche touché de Fabio Mario en tout cas gros bisous na bino camarade nangai Jesus JJ donc Bakazir Cynthia Ngoma donc je vous aime beaucoup vous êtes tellement belle chancel de la Gauloise elle là bino trop donc on a la soutien. Merci beaucoup Nabatutu m'accompagner Masolo balabala on était là na ba Gauloise tellement bazaki un peu moins belé donc c'est que tous waka mwanda mbuko ba expliquer biso qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui s'est passé pour concert à faire là et à la reporter donc tout ça là par tous les moyens ndenge bango moko balobi dès que ben information mususu ezoya to ko annoncer bino boye ba ndenge nini makambo yango ekoleka donc Masolo balabala ezaka mpona mutu nyonso Masolo balabala ezaka chaîne commerciale donc yo respecter kaka Masolo balabala oya koloba oya tokoyamba yo okoloba nyonso oyo olingi kofinga ndete okofinga totikela bato mosusu biso awa tapena mutu en place loba makambo oyo important ekosala bien. Merci beaucoup à toi merci Lobanzadio analyste motema mabe zalaka la David Wimbe kosala bien Adisha des sénateurs kota Masolo balabala ekosala penza ba bien de kuna tikuna ezalaka ya ye bonaki à la stade mayor kota Masolo balabala benganga pe na zoyeba te benganga pe ne kosala bien. Simon Kibukidi familia Bekapa Simon Kibukidi bokota kota Masolo balabala ekosala bien papa ya balabala espoir ngoma yondi ka solo yebembe papa ya balabala benga pena Masolo balabala ekosala bien donc DJ Sugar Polesa mes condoléances ndamba peso makasi donc nayebi ke épreuve oyo okoleka na ndenge kimia donc aza éprouvé ndamba sunga nayebi ke makambo nyonso ekoleka bien. Judith Ladona nazalaka Masolo balabala Judith Ladona oyi makambo aloba yo bino oyi makambo aloba nazalaka Masolo ya balabala David Wembe Masolo ya balabala donc so bozo like tanga makambo mususu wana donc nazalaka kaka David Wembe Masolo ya balabala donc yo pe kota Masolo ya balabala ekosala bien donc on est ensemble avec vous. Bye ciao. Bye. Kata. Tibogole. Papa on va faire bakata. Oh libé qui papa va. On a fait. Non kata ko. Osali. Non kata libé. Et bien moté nga papa on a fait ba ko kata libé na tika libé moko. Oui ba moté. Bolingo na ngana fere bolingo ya sukate bolingo na ngana fere bolingo ya sukate nakola lanza mena zara mpa fere. Dinasi bebeta te. Dinasi wapi? Musique etikali éternellement. Dinasi la bomona. Dinasi bebeta.